toujours vivre le DMTV, bilile le kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengo ezala ngambu na biso poto yebike bozai ebele penzo boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV bwebikaka DMTV propose à bino actualité mais tout ça la capé ba analyse sur ba sujet d'actualité to ba faits sociaux to pe lisusu ba réalité ndenge tozo vivre ngo na mboka na biso ndenge moko to ngi to proposer bino mo analyse ya sujet moko sikoyo to meka ko réfléchir un peu sur sujet yango mais avant boebikaka biso to zanga kate ko continuer ko sensibiliser bino par rapport na maladie oyo malgré que tozo mon évolution malamu en tout cas ba accord médical to équipe ya riposte contre maladie ça musala ki toko o tozo mon pena ke ba cas et commis pena un peu de moins en moins peu nombre ya ba guéri et commis yele commis vraiment ebele za esengo makasi pona mboka na biso so totalinde tozo mon na ba mboka misusu nde coronavirus eza ko beta photokomi sanzambe mais to ko relâcher prudence te sengel na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières ndenge ka bazo senga biso kolata par exemple ba cache ne wana to ba masque nde to benga ngo distanciation sociale to bunda 1 mètre et demi to respecter pe le suko skola maboko tout le temps nde et ko permettre to éviter maladie wana mais toutefois prévention kaka nde les kinyo surtout respecter ba mesure barrière prévention de masolo yango et osala que tokoka vraiment ko tinda maladie wana musika ikoka kokende actualité boyebi ezali production ya Koffi Olomide le 13 février et kozala bongo na Paris na New Paris la Défense Arena une salle de 40 000 places Koffi aza déjà côté Kababia zo avancé kitoko une fierté pour la République démocratique du Congo une fierté pour l'Afrique tout entière parce que Rosala le premier africain oyo akufungo la salle wana akobeta na kata salle wana africain bien sûr résident en Afrique zaba africain diaspora nous parlons bien des africains résidents en Afrique akobeta salle ya capacité modèle wana Koffi Olomide a été le premier ya ko se produire na Bercy et c'était na année 2000 Koffi Olomide abetaki Bercy et lisusu Koffi azako récidivé après yeka ndem tayaka boyibikaka mutalakisa nzela balaka toujours simanae lobaye moko Koffi Olomide azo fongola vraiment salwana ya Paris la Défense Arena na yebité soki muto koka kolanda ele loto yebité mais totala nanu po Bercy ou alandaki JB alandaki pe papa wimba balandaki to alaki na 4 musiciens babetaki yango Fali auto beta yango le 28 février dernier kanano 2020 et nde Fali na génération na ye aza oya liboso oyo abeti yango alors normalement salwana ko beta yango c'est une fierté pour Nabiso et bato liboso esengeli ba koka kozala fier pour na ko beta pour la ndeko mona artiste musicien so beta salwana ezana no ba musicien et parmi les musiciens au Sengeli bazal encore plus fier et ça ba yebi personnellement Koffi o ba travailler tam sona Koffi ba yebi ba capacité na ye nde ba ko encore plus fier mais l'impression au bisoto zu en écoutant pire petit à Koffi Olomide Redi Amisi par rapport à la réaction na ndenge vient na ko beta na salle wana et tiki biso moi perplexe mukende to loba ke to ko garder pour la biso mo côté to échanger ngo na bino na proposer bino bolanda na Redi Amisi réaction na par rapport à ndé Koffi Olomide à Robeta na salle wana à Paris la Défense Arena et bon na simato zonga siko to analyser maloba yango est-ce que malobo vraiment eza kitoko ndenge Redi alobeli yango total yango sima je rappelle que bozolanda DMTV chaîne YouTube na bino yom tozana na abonné tende konanga ozozela nini cliquez comme abonné ko bossa na te ko cliquer pe na petite cloche de notification ko apparaître une fois que o ko s'abonner yango nde ko aider yo o rataka lisu te so etotie et loko na YouTube. Merci Tolanda Redi Amisi, nous nous retrouvons tout de suite après. Bon, il a Koffi Olomide.
Pour moi, on a vu Kofi, tout ça, on a dit musique. Molimo na bongo na motema na memoire yanga sonika komona yo ekoma losambo yanga ya butu anjoli mwana ya mama walie latanga lokola kimbundi moni donc tozali nanu kuna musique après le cours ayo kokuta biso ki ape tsona ye magana yo wana ndia zuma on a ce pont et ça mi pona kota mais quand même tu les nous a reconnaissant na pont non mais en gros ben ça vraiment faut à la ebiso udi na monde nini nze wana yimda sala ki pont so ya sala ki te ni beaucoup la moelle la nga bana na ba yelo kuna kota bezo mais quand même Kofi Olomide 2021 na Défense Arena Rosala tu vois comment le cap on a le sang na wakabu ya bio déjà ma copie ya vie ça la copie mais bon après tant nion so on a commis membre ya quartier là c'est un membre quartier là mais après pognon so via ça les on a vu beaucoup monde na groupe mbote kulutu boni na bengi ave boni anniversaire na souhaiter joyeux anniversaire mais il a beta na Défense Arena benaki non bengi les pour le cap le bon ya mitse encourager tika na makamwa na zalika grand nga so tukutani so tukutana sote mais na bano fofentaka avec amitié za lo flatérité amitié de lo to bana flataka muto ngani po azobeta na salle mo munene okomobenga ovia bad non ayebi kingana za puis petit na ye ngana yebi yaza puis grand nanga esuki wana to yebani ba famille noko resa zali ba petit na ye bazali ba ilunga ba grand na ye ve joniko donc famille de munene tellement que ba ya motayo banana donc ana ba sel ba cousine tout ça so na moni bango na go dépanner mon na comment na ye. Voilà, Boti Kolandawana, réaction et Redi Amisi, Ndenge Viennaye, Kofi Olomide, à Kobeta, na Paris, la Défense Arena. Donc, tout inventé, mon côté, Zaba propos, Ndenge Yemoko, Alobaki, na question, Batuni, Yemoko Nenga Lobike, na Kokende, Kosala Nini, Kuna Wana, et sa cop, ya vie. Les accords naïe na okendo sala nini kuna je pense qu'au début la réponse naïe et ça qui pensa malamu mingi était à réagir ça qui peut-être malamu mais après on a senti qu'il a voulu se racheter hein, en expliquant qu'effectivement wana ezali makambo ya Kofi à sa vie nanga ngolo bateke na sala hypocrisie so nini bon on a compris bon za pire petit naïe on a compris mais quand même ce n'est pas n'importe quel événement qu'on se le dise Redi Amisi a trop vécu en Europe il y a que ba vandara na mikili wana pena na viva ya vie beaucoup mais ba fongola ba bersité ba fongola ba sala wana gaarté il a fallu Kofi alongwa koto ya kende afongola masolo c'est quand même une fierté pour la mboka je pense que na ba artiste musicien sengeli bazala quand même fier hein que muto ayeko fongola loko wana za moko na biso donc ça aurait pu aussi être Redi je pense que Kofi peut-être serait aussi content que petit na Redi nde afongola masolo tam so akosala epé surprise aye na salle wana à l'improviste d'autant que ba répertoire ya Kofi net ba ntembo Kofi asala pena na ba kalambai wana ndenge batolangila balobaka ndenga sala pena kala wana Redi Amisi ayebi yango donc biso moto sentir ndenga fredonner moi moke ba ntembo moko tant Kofi azo composer wana petit na yaza pembeni wana je crois que makasi ya composition ya Kofi e kota pe moi moke Redi Amisi pour asala ko kangama na vie na e bazala qui je pense que soyez le pas en écriture il y a un auteur compositeur moko de talent ou en lignée il y a Rotabula et Rochero je pense que quelque part hein, et ça peut grâce na Kofi Olomide lignée à Kofi Olomide il faut tolo bayango et ça peut quelque part grâce na Kofi Olomide mais la manière dont il a répondu ça laisse à penser que tam sous moi animosité et ça entre bango tam sous moi problème ça parce que la façon à répondre de manière sec bongo et personnellement et tout ça qui nga salinga bien na sursauté d'ailleurs
d'ailleurs tant on a olanda na bi oh mais ndeni redi akolo baboye na okende kosani kuna ah réponse mabe boye mais kuna okende bato ba okende ba kyotala bonne musique ngo pesa ya moto yo yebi atako to soki to lobi ke za cop na mais vient na yo azofungola salle ya 40,000 places na kata France na Paris après que ba combattant ba empêcher bandule beta mais c'est quand même important et ça quand même bien et surtout que a pire vient na yo donc oh yo yebi même na ba membre famille na yo tangi bango ba oncle rese ba te belé je crois que moi réponse est là qui moi qui bien té pesa qui pena bien en tout cas bon moi ngana zo yango modèle wana peut-être que ngape na zo se tromper on a dit excusez mais na moni yango moi modèle wana moni yango moi mabe je ne pense pas que même Kofi Sikazali sera landi image oyo ça de nature ya ko encourager donc moi mot d'encouragement kabia avia zo beta sali ya Gayar wana en tout cas bonne chance esimba po ikofungola masolo pe pona babiso batoyo tokoya après mais wana ebimi moi neti et ça pena propreté on dirait que moi likambo ezalaka bo c'est vrai qu'on connaît l'homme azan la franc parler naie so pe bon problème redi a bombagate wana patika lotanga te ke ba la problème mais lobika ke wana pire vient naie mais façon à répondre bimi neti moi genre donc voilà moi les solo nalingaki nakabola nabino na ebité nini bino bozokanisa par rapport na ba propos wana mais ndeka bolandi soki osana na vie mususu contraire na o ngana kanisi au kokiko échanger un peu na biso à travers ba commentaire soki o sepeli o liker et o sala pe en tout cas bien mais bon s'abonner na chaîne nabino YouTube DMTV une fois que vous s'abonner au mona cloche moko muke ko apparaître et ça cloche la notification cliquez wana pe et vous permettre ko rataka les sous-souter ba vidéo soki to tia yango nde ko alerter yo merci beaucoup nabino bo pesi biso temps nabino pour boyoka biso mo liso muke to beti awa par rapport na concert historique au Kofi Akobeta na début 2021 plus précisément le 13 février na Paris na salle ya Paris la Défense Arena et ça pratiquement stade parce que ça presque n'a pas même nombre de places que 20 000 donc 20 000 les Kiango na quelques 10 000 places donc c'est ça concert très important pour la carrière à Kofi mais pour la musique na bisopé oyo batebele bazaye koloba ke musique na biso reculer et ça libre mais finalement ba Kofi ngopé ba beti ba ne belé ba kotaka ba Paris ngo ba beta bandu le to moni pe musicien longo Afrique te akebeta ba Paris la Défense Arena wana air moko boetondi marapé ya biso quoi pour basam sana bango bien merci encore une fois nabino pour la temps et les sous to espérer qu'on retrouve bino très prochainement avec un autre sujet mais mingi to mi bate la corona ezali to yeba ko respecter ba mesures barrières parce que prévention ya ngonde eza masolo ya ngonde permettre na biso en tout cas to éviter maladie wana au maximum DMTV en tout cas et Pesibino au revoir.